بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bienvenue bandeko na katikati ya 6e assise na biso ya mois ya Ramadan. Nazali kosenga na Allah subhanahu wa ta'ala ndemela biso ba karim na biso tozali kosala pe karim oyebi mate sauf kaka tozala bai o tozo bobangi Allah subhanahu wa ta'ala pe tokozala bai o tolimbisami. Nalingi na assise na biso ya mokolo ya lelo tofongola yango na lisolo oyo ezalaki na koko moko ye azalaki kobanga Allah subhanahu wa ta'ala makasi pe azalaki kotika kotanga Coran te ye à tout moment tanga Coran pe koko wana azalaki na mwana na ye ya bande ko conseiller mwana na ye toujours na otanga Coran abaki otinde kotanga Coran mwana na yabaki oyebisa me nga natanga Coran me na comprendre nga makambo yango te nazo tanga Coran me nazo comprendre lo te na katikati na ngo baki se katanga Coran tanga ka Coran ti mukolo mo mwana na yobi ngai vraiment nazo tanga Coran mikolo nyonso ndengo zo tinda ngai kasi ngai nazo comprendre ngai atelo komo te na katikati ya Coran abisi tanga yango so tanga o mona bolamu nango ye abande ko tanga kasi atika kite kotuna koko na ye koyebisa ye ke ngai na otanga Coran ngai na comprendre ye lokote ti mukolo moko koko na ye wana azaki kobanga Allah subhanahu wa ta'ala makasi pe ya baki otanga Coran mingi ayebisi ye zwa pani mo ezalaki wana ezali na makala biso ne soto yebi pani ezali na makala seke eza pani oyo eza salite makasi ayebisi zwa pani oyo kende ne ebale otoka mayo ya nango obi no kende utoka mai ndeni alors que pani eza na madusu na kati koko umema mai ta obi kende nango kaka akei atoki aye nango obi mo na ibisa kyo nini pani o eza otoboka kasi emema mai te yebisa ite kende lisusu ya tuko sana mbangu penda toka koti sana kati ya nango mbangu akei asali bongo 2-3 fois yo yebisa ngai na sali effort nyonso ona kokyo koka kasi ngai na omema mai te parce que panier oyo eza ya otoboka moye emema mai eza te koko na ya lobi couleur ya panier oyo ezalaki couleur nini ayebisa ezalaki salite makasi sikoyo ekomi couleur nini abia sikoyo ekomi propre ayebisa ezali pe lokola Coran bien que yo ozali kotanga Coran ozali ko comprendre lo te na kati mais ozali kotanga yango eza lokola panier oyo eza salite Coran esokolaka Coran epetolaka mutu Coran epesa mutu nur lolenge Allah subhanahu wa ta'ala lobi dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin livre oyo ezali na doute na katikati na yango te pe yango ezali ko guider bai o babangi bien que yo zali kotanga Coran ozali ko comprendre te ezali lokola panier oyo ezali na madusu kasi au fur et à mesure ozali kotanga ngo eza lokola baturo ozali kosala kokendo kotoka mai oya nango kasi yo ozomema mai te mais ozozwa bolamu ya Coran ezopetola yo na bamasumu ezali kotika lumière ezali kopesa yo lumière lolenga Allah subhanahu wa ta'ala lobi Coran oyo ezali ko guider batu Coran oyo Allah subhanahu wa ta'ala kitisi yango po guider batu Allah subhanahu wa ta'ala lobi ya ayyuhan nas قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا bino batu ya sole siliko yela epai na bino preuve wote pa Allah subhanahu wa ta'ala ayeli bino preuve ekiti Allah subhanahu wa ta'ala abengi batu nyonso alobi ete nzambe asiliko kitela bino preuve moya munene preuve ngo eza nini Nour, lumière, Al-Qur'an est la lumière, mobile, est clair. Tomi to nabiso.
mutuna mutamituna eta na ezalini na Al-Qur'an. Est-ce que yatanga ka Coran? Bien que yazali ko comprendre eloko moko te na mayazali ko tanga, est-ce que yatanga ka yango? Est-ce que depuis Ramadan et Bandi, si les lots tozali ko koma 10e jour, tozali ko c'est 10 premiers jours ya Ramadan, est-ce que yo fongoli déjà Coran tangelo na katikati na yango? Est-ce que yo lingi ozo nur oyo Allah subhanahu wa ta'ala zali ko lobela na katikati ya Coran ezali nur, ezali ko longola mutu na katikati ya molili, ezali ko bimisa ye na lumière? Est-ce que yo tangi Coran? Est-ce que yo fongoli Coran tangi na katikati na yango? Na moment où yo zali ko comprendre, est-ce que yo fongoli tangi? Allah subhanahu wa ta'ala lobi kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Livre oyo Allah subhanahu wa ta'ala qui était sur le prophète pour bimisa batu na molili et comme misabango bimisa na molili vers lumière. Est-ce que tangi Coran deko? Bien que tozali na katikati ya mwa oyo Al-Qur'an kitaki lolenga Allah subhanahu wa ta'ala lobi inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes bisoto kitaki ya momoko na butu ya laylatul qadr. Est-ce que otangi Coran deko? Est-ce que yo fongoli Coran otangi? Bien que yo zali ko comprendre te topo zali ko comprendre yango, est-ce que fongoli Coran otangi? Olobate ngai mwana tanga Coran te parce que na koka kotanga ngote yo kama loba prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi na mutu oyo azali kotanga Coran kasi azali na kokoso na katikati na yango. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safarati al-barara ma'a safarati al-qirami al-barara. Mutu oyo atanga Coran malam, mutu oyo ayebi kotanga Coran azo comprendre maani nango, azali ko comprendre sens nango, azali ko réfléchir, azali ko méditer na Coran, azali na ba angelo. Allahu akbar. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Pe mutu oyo azali kotanga Coran na ye azali kotanga ngona kokoso, azali kotanga ngona pasi na difficulté, ye azali na bolamu mibale. Komi pekisa molimo na ote na bolamu o Allah subhanahu wa ta'ala chana katikati ya Coran. Komi pekisa molimo na yote na mwa o tozali o bolamu ezali multiplier oyo Al-Qur'an kitaki kompekisa molimo na ote na bolamu wana. Soki nano fongoli Coran te, fongola Coran ta ezali etikali 20 jours oyo sala effort na katikati na yango, fongola Coran tanga yango po ete ozwa athar na lisolo to beti a bien que yo zali ko comprendre te kasi Coran wana ezali ko petola yo biso mo otomitala tomitu na molimo na yo mutu nyonso tu azali témoin molimo na ye balil insana ala nafsihi basira. Mutu nyonso aza témoin molimo na ye. Eta na ngai na Coran ezanin, relation na ngai na Al-Qur'an ezalinin. Est-ce que ngai na pesa ka Qur'an na zwaka temps na ya kovanda po ete na tanga Coran? Soko zwaka temps tende ko ezali trop tard te. Welisa fongola Al-Qur'an dhalika al-kitabu la rayba fi. Livre wana ya Qur'an, Al-Qur'an ezali na doute na katikati na yango te. D'ailleurs yango ezali na guidance, ezali na nur. Ozotanga maluba Allah subhanahu wa ta'ala ezali na maluba moko te ezali malamu koleka, ezali na dhikr moko te ya malamu koleka na dunia oyo sauf kaka Al-Qur'an. Yo lingozo kimia, olingozo oza na kimia na katikati ya mutema na yo Al-Qur'an. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Est-ce que ezali te na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala nde ezali kopeze mitema? Yo lingozo kimia kote nini? Olingozo kimia na muziki, olingozo kimia na théâtre, olingozo kimia na eloko nini? Na yo zali kotika Al-Qur'an, na yo zali kotika dhikri Allah subhanahu wa ta'ala. Zala musika na eloko nyonso o ezali ko empêcher yo otanga Al-Qur'an. Sala ete journée na yo le kakate o fongola Al-Qur'an otangaka yo soko yebi kotanga Al-Qur'an te luka mutu o ayebi tozali na mwa o Al-Qur'an kitaki. Luka mutu o ayebi atangisaka yo malembe obunda na kotanga kata malembe komi pekisa molimo naona bolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala achena katikati ya mwa ote mesani sa molimo na yo na kotanga Al-Qur'an. Coran oyo ekosala
shifa mukolo ya suka e oya kosala e ko intervenir pour na mukolo ya suka kotika yango te zala toujours na kotanga ka yango zala toujours ata ozali ko comprendre le côté na kati yo tanga ka yango po ete okoka kozwa bolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala tina katikati na yango kasi alquran ezali na adab to pe ezali na bizaleli oyo esengeli na ondeko ozalaka na yango na momata ntango yo ozali kotanga alquran ya liboso ezali kobongisa intention na yo kobongisa nia na yo kotanga ngote po bato balobake fulana tangaka alquran intel atangaka Coran te yo sala yango pona Allah subhanahu wa ta'ala harf moko yo zali kotanga na katikati ya Coran lettre moko oyo tangi na Coran ozana dibola munango imaginez so tangi verset moko imaginez so tangi sura mobimba ozana combien de bolamu prophète alobi nalobi te alif lam mim harf te nalobi te ke alif lam mim de la kisi lettre te alif ezali lettre lam ezali lettre mim pe ezali lettre donc so lobi alif lam mim ozui 30 bolam yo zali na katikati ya mois ya Ramadan oyo misala ya malamu ezali multiplier makasi to peki samedi mona biso moko na bolamu o Allah subhanahu wa ta'ala che awate poete avant tokende ko regretter mon kolo ya suka tozali na temps o eleki so tosala ke forte na temps o etikali to bongi sa relation na biso na Coran tozalaka ko fongola yango journée ko lingate journée no eleka so fo fongola yango soko yebite kende pa ya muto tangisa yo soko zali ko tanga na yo zali ko comprendre mani na ngote tope sens na o zali ko lobate tanga yango po ete ozwa nour ozwa guidance o ezali na katikati na yango parmi ba adab tope bizaleli o esengeli na onde comme musulman na tango lingo tanga Coran ezali ozala na ablution zala na ablution mi petola na bilamba na yo na place ozali kotanga Coran na yo moko zala na tahara pe parmi bizaleli oyo esengeli na onde comme musulman ozala kana yango na moment tango ozali kotanga Coran ezali ko sokola munoko na yo kotanga Coran te na munoko ya solo brosser lekisa siwak na katikati ya munoko na yo pe parmi bizaleli oyo esengeli na onde comme musulman na momo ozali kotanga Coran otala al-qibla soki ezali na swala te tala al-qibla tomi pekisa milimo na biso na bolamu oyo te soki toyebi kotanga Coran na biso tozali ko comprendre wallahi za malamu tanga kotikelika te tanga ka yango na yo soki ozali kotanga Coran kasi yo ozali ko comprendre lo tena katikati na yango wana eza la raison ekimisa kotanga Coran te tanga yango po ete ozwa guidance ozwa lumière oyo Allah subhanahu wa ta'ala tena katikati na yango na yo soki oyebi kotanga te ata kotanga bozo koka te mais okoka kotanga mais ozobundana tanga po ete ozwa bolamu mibale Allah o prophète nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na yo soki okoka ata kofongola boyo koka kotanga te luka mutu atangisa yo ala ke sonde ni batanga po eto rate bolamu wana te yeba ete lettre moko zali kotanga ezali na 10 bolamu هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك